dans la bouche. Exemple, ça déplie yangwana. Exemple, ma beo yozo pesa nga yangwana nga na kuma kufinga batu pour na so buzz. Et pour buzz, pour mutasa buzz donc na Congo, il faut ka kufinga batu. Après ton musicien au finga bolobi que non ba musicien ba mal instruit boye boye donc au commune on peut bien que déplie faut comme kufinga batu buzz buzz buzz. Hein? Donc ke bagana yo pena donc faut moi respect pe ya bato fo ezala buzz ya nini ya ofinga bato ndo tinda na finga ba musicien nga na ofinga musicien so kaza na problème na ngai so afinga nga pe na ofinga donc na fandika boelo wa zoba na comme ofinga bato pour rien et tout hein le roi Bezos pour sango luka et lobi venanga faire recherche de pour le premier soin le roi conseil nous na finga bato yo mono tout fina yo bembe na yo nyama na yo. Na fingi non siko yo moko lo wa bezo yo za nango besoin que depuis qu'il faut a finga bana bandi siko na yo premier soin tout fina yo pe na nyama na ona ebi yo pe te ko lo ba pe makam na ngate e bembe na yo siko yo siko nesko e bembe no na ko finga mutu te na bandi no na yo mto pesa nga conseil que na finga batu na bando finga de bembe na ona yo mono e bembe no siko parce que yo so za mala la tête yeba ke batu msupe mi te chauffara bango tout peut chauffer donc ngai na zwaka makamu na nga moko en charge senga tena benga chroniqueur moko boto chroniqueuse moko ya buzoba akoma loba na kombo na ngai rien du tout donc musique na osala ngo pona nga na osala ngo pona ba artiste musu te parce que nga na ngai ba artiste na pe baza bango nga makamu na bango etalinga te nga na sa vie na nga yo za posa nga na finga ba bandi siko premier soin pa na yo yo goza posa na finga batu bon bezo yo zango besoin sala skondeti na finga yo boy e panza na siko mukili mobimba boyo kasiko bez ba mona siko bez zango bo nango deplika sala buzz yango bez tout fina yo nyama na opena po musala musique bo komisa mambo finga yango na bez to banyango siko biso mi bale ya ko finga pona ko finga na artiste musute ona ne na problème te yonde mutolo bi opesa nga conseil na bando finga bon na bandi non premier soin pas na yo moko nano. La charité bien ordonnée commence par soi-même donc conseil na yo na bandi non pas na bembe na ona ebisio ngana fana na sa vie na nga succès na ke na ngo pe 600 oza posa na lia ka batu loka bango nde bazo sala pesa nga kasi koko na bino ata mama na yo to leki no moko kasi omona na lia bango noki oza posa na lia mama na nga pona progresser na vie na nga ona za nango ekoki pona nga onzamba pesi nge koki esa nango ya okoko oza posa na lia batu na famille na nga na zanga bandeko na nga pona miziki mais mutu na yo sala bien toza liboma na mutu na onzamba pesi nga lokola na kelelaka te na mutuka na tambola nango ekoki pona nga nana besoin ya makambo susu te donc loko za mposa buzz yango siko na tindelo buzz panza yango buzz connard.